pota pe omoni na nus ko vimba vimba ou bien omoni mamwa musuni ebimio na nus ou bien ba benga nga savon noir na ngai na benga ngo ensemble ba pota nyonso eza na kati ya nzoto to salela ba diamba ba drogue ozomela ba masanga e biloko wana ekina kozokisa pe na kati ya nzoto to condamné ote na ko ebisa yo ozolongola bazemi indésirable par exemple na mpoto to tinda kisi ozwa kisi na yo na nzela ya bapota soko moni ke bapota okolakisa biso tindeli biso ba échographie na yo kendaka fois même na nzela ya voyager en moisi omona moisi akomi na voyager na ye même na ba lèvre ya vaginale na ye okomona bapota vinyo ya kolangwisa tozolobela whisky tozoloba eloko nyonso oyo ezopesa kwiti c'est-à-dire ezobungisa mayele ya motu hémorroïde pas à basi ezali eza très grave très grave ko désobéir pas nzambe ngo ba ozotambola droite les belitang bolandanga awa babungisi basi na bango kaka po peni etile makate basi pe belé awa bakimisi mibali na bango po mobali azoyo kelengi te ere ya kolia meyo zolia te bapekisi yo masanga ndenge na bakuki de 15 16 bao bakotosa bénédiction ekolanda bango et na kati ya malédiction wana soko tali à partir ya 15 okomona ke hémorroïde ezali wana au moment où maman wana bazemi ezolongolonga ngai na mayele na ngai na yebi ya ngai oyo eza hémorroïde ipa mateko fele obwaki ngunda ba occupé na maladie nyonso mais il y a certaines maladies oyo mindele ba maman papa yo solandanga ba traitaka na bango angote ba komisango habitude ba maladie mingi emizalaka emporter na l'esprit yango moni basala pe ba délivrance pe basala nzambe e biso pe nzambe nenga zo sunga biso nyonso ya kopesa mayele na nzela ya kisi ya bokoto et na ba KM sosu ya ba avortement et na biloko na ya ba couplement pe ya basi o balingi ko coucher na mibali ebele eloko kobota ezali esengo eloko ya rapport sexuel na kati ya ndako ya libala eza esengo e bazolela ba mibali mikongo eza pasi mabala ezokabwana mibali bako satisfaire basi na bango te na bambeto ya libala tosalela ba diamba ba drogue ozomela ba masanga e biloko wana ekina kozokisa pe na kati ya nzoto soit na kinyate cela veut dire azana santé ya malamu donc hémorroïde na nzela ya nzoto pe na nzela ya molimo donc eza maladie moko très dangereux tant ba infection eza ko s'accumuler na kati ya ba trompe ezobimisa ba kyste ezobimisa ba myome ezobimisa ba fibrone alors o nzambe asangisi ezali libala ezokabwana pe kana nzela ya hémorroïde pe ya maladie wana émission, Ousma, ingénieur, bravo, bâti, et mon voisin, malalié, et mon voisin, t'as boa tarde à tous les pauvres d'Angola, ultima hora. Babi, l'autre chez Docteur Afonso. Chez Docteur Afonso, Papa Afonso, AP, c'est la mission concernant hémorroïde et bassi. Boa tarde, Papa Afonso. Boa tarde. Papa Afonso, boni. Kenya, Nangolo. Papa Afonso, tu es pensé à la santé, on peut expliquer un peu si hémorroïde et bassi. On a voulu expliquer bino, mais yambo ya kobanda, kopisa na bambote na batunyo so bazotala biso balinga biso, atape balinga biso te pour ata Yesu Kristo. Alessa qui n'est qu'à 5000 personnes. Donc, donc le salut est individuel. Tout peut se bien aux États-Unis, en France, en Allemagne, surtout côté à Maman Banangai et na Banangai na Lingamingi, Joseph Delorde et puis Moïse, Autobota Masika, les Kebakulutu et Francis en France et pas Maman na ici toujours tout bossa na Banate pour Bana Bazande
baoyo bazolanda biso lobi. Et na nsima ya mbote wana na ngai na expliqué bino ke hémorroïde epai ya basi ezali eza très grave, très grave. Tuna esomo tuna mama. Hémorroïde epai ya basi eza très grave. Hémorroïde ainsi eza nini? Bon, hémorroïde surtout olanda po ngala za munganga na nzela ya nzambe pe na nzela ya nzoto. D'une part, maladie ezalaka eloko oyo ebomaka nzoto ezalaka spirituel, maladie nyonso. Pourtant tolobaka maladie wana ememi liwa ezalaka esprit. Alors tant maladie ezomenace nzoto, cela veut dire ezomenace ezoya na esprit ya liwa. Alors ba maladie mingi emizalaka emporter na esprit yango moni basalaka pe ba délivrance pe basala nzambe e biso pe nzambe ndenge azosunga biso nyonso ya kopesa mayele na nzela ya kisi ya bokoko to pesa pona nini ebuma salite ou bien ebuma maladie na po esprit ou bien ba esprit o evandaki na kati na yo po emema na nzela ya liwa e ekoka ko manifester te. Alors surtout juste na nzela ya esprit ou bien nzela ya hémorroïde ndenge to expliquer hémorroïde ezali maladie moko boye ese salama kala tokotanga meme na makomi ba oyo batanga Bible ba koyeba na Deutéronome 28:15 côté nzambe azolakisa malédiction na bénédiction alobi na ba oyo ba kotosa te malédiction ekolanda bango et na ba oyo ba kotosa bénédiction ekolanda bango et na kati ya malédiction wana soko tali à partir ya 15 okomona ke hémorroïde ezali wana ba lépreux ba maladie ebele ezali wana mais lokwa biso to beta sete na kati ya hémorroïde c'est la vie to linga to expliquer hémorroïde ke ezape maladie moko d'une part soki ozotambola bien te alors na ninga ko ebisa mimi bana nzambe ke to yaka ko condamner bato ate to yaka ko expliquer yo ko expliciter yo po ozala na idée oyeba une fois maladie yango ekouta wapi pe eut na nzela ya nini mais na nzela ya esprit nde tomoni bongo donc une fois tant oza ko désobéir donc et pas nzambe ko désobéir et pas nzambe ngo ba ozotambola droite ko tambola droite ezali obligation ya biso nyonso bato oyo toskela mina nzambe po toza bato na nzambe donc ezongelo elakisa to tambola na bosembo ko tambola na bosembo par exemple côté ya mosinde to lobele hémorroïde tant ozotambola na bosembo te par exemple nazo condamner ote na ko ebisa yo ozolongola bazemi indésirable par exemple bazemi moko kebite volontaire ozoyiba keke ozosala mabe exemple bandumba na fingi yote ozosala bondumba mais ozo risquer na nzela ozo utiliser ba capacité ozako sala ba rapport sexuel na yo et na ba rapport sexuel na ozako se protéger bien te bazemi zokota mais yo et pas na ozo beta batonga pour na ko éviter bazemi ozo mela ba pilule et ozo tia ba mola na kati ya vagin na yo et babiloko na nyonso na tangu yo ozo sala ngo d'une part eza bonzambe te cela veut dire ozo bebisa o ezali temple ya nzambe ozo tambola na kati ya malédiction yebaki ozala frapper na nzela ya maladie wana hémorroïde. Alors tolongo na nzela ya maladie hémorroïde na nzela ya molimo et tozongi na nzela ya nzoto na nzela ya nzoto pe tango ozo tambusa nzoto na yo bien te c'est-à-dire ere ya kolia me yo zolia te bapekisi yo masanga ndenge na Bakuki de 15-16 masanga bapekisa ezaka vraiment biblique ma bapekisa soki muto ayebisi yo ke bi mela mukie kolangwa te donc ndenge bino na eboyoka na ki ndenge ya zolobela mais na Bible ekomami te na Bible makambo na nzamba yebite po nzambe lokwa komi na Bakuki de 15-16 abike muto amela te oyo azomela azozwa malédiction bazo bebisa nzoto na ye ngo bake masanga bapekisi so to bi masanga to lobaka bière te to lobela vinyo ya kolangwisa to lobela whisky to loba eloko nyonso oyo ezopesa kuiti c'est-à-dire ezobungisa mayele ya motu eza malédiction nzambe lokola pekisi et tozolobela cigarette nzambe apekisi po mundele ye motanga sali cigarette akomi ke ezali kobebisa santé yo moko moni bien que ezobebisa santé mais oza komela yo moko oza coupable ya ba malédiction oyo oza ko accumuler na nzoto. Alors diamba mundela yelio alobi na oke mela mwandambu po ezo senga mwa mukena nenga santé na wana mundele ne mutu alobi mais soki tozotala na ndenge ya makomi tozotala ki nzambe nde biso toolanda po mundele atikala osala ne mutu te pe akotikala kosala pe mutu te nzambe nde mutu asala biso oyo nyonso nzambe azoyebisa biso ke tosala te
pona bien kaka ya biso en tout cas tokolinga to sala ngo poto wumela soki to kei susu na na Exode 23-26 nzamba zo pekisa mwasi alobi ke kolongola zemite ube kolongola bazemite tango yo zolongola bazemi okozanga kobota et puis tango okozanga kobota mikolo na yo ya ko vivre awa na se ekozala mukuse ekozala mukie cela veut dire maladie ekobota makati na yo pe milimo ya mabe ekoya pona kozwa yo avant na délai oye a chabiso to vivre 120 ans alors na nyonso wana na nzela ya santé na yo moto yango na uti ko publier calamité na lobi ke dini pas santé zali vérité tant ozolo ba vérité za santé donc santé senga mutaza na kimia OK mutu nyonso azana kimia te cela veut dire azana santé madame donc hémorroïde na nzela ya nzoto pe na nzela ya molimo donc eza maladie moko très dangereuse surtout epa ya basi na biloko oyo soki bazosala yango. J'espère que non. Et où tu n'as pas le docteur Alphonse ou malheureusement où tu le docteur Alphonse a tu coupé cela bah cause il y a hémorroïdes. J'espère que ça lui plaisir pour ne pas boss Samy de Vendôme champion Boyka Sido Sila na bosente Bernard Bissalo na Veto Mengi. Ce que tu es tout na tu es docteur Alphonse. Peut ça biso un peu bah conséquences il y a hémorroïdes. Ba conséquence hémorroïde est très grave mais d'une part na ina lo bana nous pone hémorroïde ezali tokozwa ngo ba obenga ngo ba hémorroïde donc eza ba infection surtout landela ngo bien ba infection alors ba infection oyo eza ko accumuler ba pota na kati ya corps humain donc ba pota on ezoya na nzela soit ya kolia bien te na nzela ya ko respecter kolia te na nzela ya kozanga koyeba ko contrôler santé ou bien nzoto na yo mwasi ndenge na uti koloba ke na ba KM susu ya ba avortement et na biloko wana ya ba couplement pe ya basi o balingi ko coucher na mibali ebele alors bazana plusieurs partenaires alors et ba infection na nyonso wana so to englober yango ndemu tezo pesa hémorroïde. Cela veut dire hémorroïde et ça, infection, ça, maladie, écoute, na kati ya ndoto na biso. OK. Oui. Donc, hémorroïde, ezali ba infection. Manifestation ya ba infection, o ezali kati pe ebimi libanda. OK. Ba infection on a elakisa makana ba pota. Alors, au mona mutu mususu azana pota moko boye esila kate. Ye pa na ya komona ngo pota. Ngai pa na nga na komona ngo hémorroïde externe. Pour ce tout temps on peut même la dissonner au monde en bas comme hémorroïde externe ezali ba pleu ba pota ezali banda mais na kati ya nzoto tant ba pota on ezali ngai pa na nga et pas na ngai docteur ne ba benga nga savon noir na ngai na benga ngo ensemble ba pota nyonso eza na kati ya nzoto. OK tant ba pota on ezali na estomac et ko pesa estomac to ba pota on ezali na ba intestin et ko pesa ba typhoïde tant ba pota on ezali na ba rein et ko pesa ba rein tant ba pota on ezali na ba côté ya ko pema na biso et pesa ba gastrite et ko pesa tant pota on e ko vendre na côté prostate et ko sala inflammation ya prostatique ya prostate donc ensemble ba pota nyonso wana ya kati ya nde mutu ezali hémorroïde. Alors ezaka ba ya kati na libanda alors ba cause ya hémorroïde eza très grave fungola mama toyi ngai na ja charlatan te e na ka pona ko loba te ka pona pesa publicité po ya toi ka kotalisa yo po na moment ndi nazali on a contact na bato poto makasi et na musalo mana salaka alors soki lelo na poto bolimbisa ngai na ngolo nzambe po nazo pambola bino nyonso bato bozolanda ngai et bato bazolela na poto kobote ezate et bazolela ba mibali mikongo eza pasi mabale ezoka bwana mibali ba ko satisfaire basi na bango te na bambeto ya libala et en tout cas et ça la pasi po bozolongwa même na poto bozola kozwa mibali en Afrique et mibali pe bazo kanisa ke basi kuna pe baza bien te bazo kozwa pe basi en Afrique mais kozala regrettable pour moko bible zolo ba absolubi ke moko te akabola o nzambe asangisi alors o nzambe asangisi ezali libala ezokabona pe kana nzela ya hémorroïde pe ya maladie wana soki batu mingi balekaka pona kolobela yango
bato batretaka na lobi te kinga na leki bino nyonso te eza ndenge nzamba salinga ngolu yo poko kolekanga mais oyo nga na pesaka na lobaka mingi na lobi médecine traditionnelle naturelle tozwi banzolo côté tozwi singa luke te tozwi nde kisi topesi mutu mais il faut ezala na ba preuve yango moni tango na lekisa ba témoignage beaucoup disent que non apesi bato wana mbongo basololi po baleki balobela ete nakoki kosala yango bongo te ntango nazoli yeba ke nzambe nde moto aza mokeli ya nzete oyo mpe atie nga mpe munganga mpona bikisa bato nyonso na balekaka ndenge boyebeli bango leka kotuna ye soki nga naza mokosi tuna ye apesaki nga combien ube nga napesaki ye combien ezaka ndenge ye abiki ka ndenge oyo ye akolobela na tv alors yango moni eza mpe un peu difficile na bamédecine traditionnelle thérapeutique mingi balekisa publicité na tv batia témoignage okomona bango moko bazobenga bato bacharlate mais bango baza bacharlate numéro 1 mpo nini bapreuve exacte na oyo bango basalaka wana nakangi parenthèse na fungoli sous parenthèse mpona koloba nini baconséquence ya hémorroïde bamaladi ebele oyo mundele azolembana a deux fois nauti koyamba mama moko na telefone atindi mutu awa bazembe bimaka ye soki azwi ka zemizeme elongwaka soki azwi ka zemizeme elongwaka epa mundele ntango basala échographie balobi makila moko boye eza na kati ya batrompe na ye esalaka kaka ke soki mwasi aboti nde makila na ebimaka mundele akoka kotraite yango te donc aozelaka ti yo kobota mais au moment oyo mama wana bazembe ezolongwalongwa ngai na mayele na ngai nayebi deyaki ngai oyo eza hémorroïde donc eza bainfection na ndenge baterme ya santé ya bamédecin baobenga yango bainfection génitale de base et de haute oyo se trouvaka na nzela ya batrompe na kati ya matrice elakisaka na mikusa alors ntango nauti olobaka bainfection ube bapota nyonso wana ezalaka hémorroïde yo baconséquence nango ya hémorroïde wana ezomema ti na baavortement ezomema ti mwasi akoka kokanga zemi te ezomema ti sexe ya mwasi akoma na frigilité c'est-à-dire sexe na ye efungwami mwasi azomonaka bamai ezobima et puis mobali ntango azosala rapport sexuel même si aza na peni ya mokuse ya monene obi ya bien mais ye mobali azozala satisfait te azomonaka onde azodindaka na ye kaka na libulu ya majuku neti na braza obi na fleuve azo kodindaka na ye wana yelakisaka ebebisi deja nzoto ya mwasi baconséquence nango eza ebele misusu na kwa koloba nyonso te po nini elekisaka maeleme na balimero na biso awa na tretaka ngo po tango na lobino ke ezomima déjà ba stérilité tango na lobino déjà ke tango ba infection eza ko s'accumuler na kati ya ba trompe ezobimisa ba kyste ezobimisa ba myome ezobimisa ba fibrone ezobimisa ba matrice ba bloquement ya matrice ekomi bouché ba trompe ekomi bouché ba misu bazokata bato ba trompe bazokata bazobimisa nyonso wana ezali ba conséquences eza plus grave na nzela ya hémorroïde na basi en tout cas mwasi tango yozoyokanga nazosalela o publicité te mais naye ko éclaircir yo pour lelo bolobake médecine traditionnelle naturelle est comme cher bon et comme cher oui ngai vraiment nazaka pour tant ezaka cher pour nani omoni bato basalaka na bango cher te yango conséquence mingi bobebisi bambongo mingi nango emsuteni to loba boye eza bato ebele basi baleki par-ci par-là pour na kozwa traitement mais balie bango omoni tango balie côté kuna 500 côté kuna balie 1000 côté kuna balie 1500 soko beti calcul ya nyonso wana omona ngo déjà que pesé mais soko ye place moko boye bayebi babi pesa kaka 1000 mais côté omoni pe témoignage ma vrai mais yozo ndimate sikoyo batu mingi bakomi kondi bazondimela nzambe te ke asalaka mais bazondimela nde satana nde mutu asalaka omona tanga moni bongo joyo jo asimbikisi tango ka yozolo bakaki na simbikisi tango yozolo bakaki na zana bag tango yozolo bakaki na zana magie tango yozolo bakaki eza ekeko moko boy tango yozolo bakaki biloko batikela kanga cela veut dire ozo croire que nzambe oyo mukeli akoyi kobikisa te mais satana nde mutu akobikisa po ndi mutu azaka na bikeko azaka ba magie biloko ndengwana alors naye ko sunga ona makanisi na yo ke oza ko s'embrouiller pamba moment où nzamba la kisio mutu oyo akopesa olobiko na direct santé ezarelo ko montant to lobaka ezara cher
ezanga la priorité pour ezo dépendre santé okoki kobomba million na yo mais ozokelela eloko kobota eloko kobota ezali esengo eloko ya rapport sexuel na kati ya ndako ya libala eza esengo mibali ebele ntango boolandanga awa babungisi basi na bango kaka mpo peni etelemaka te basi mpe ebele awa bakimisi mibali na bango mpo mobali azoyoka elengi te mona sikoke yo bala mpe mwasi obimisa mbongo ebele me lelo bokabwana kaka mpona eloko moko boyo oyo ezalaki ya moke okoki kopesa 1500 ou 1000 $ mpo ozwa traitement excuse nga nazopesa kaka bakomo mpo ocomprendre donc ingolobake ntango place ozokende kozwa santé na yo mais nayebi te bomesali ya na poto mingi mpo lipa mateko fele obwaki ngunda ba occupé na maladie nyonso mais il y a certaines maladies oyo mindele ba maman papa yo solandanga ba traitaka na bango ngo te ba komisango habitude que zwaka ka anuka ba kisi ndenge solandanga mais il y a certaines aussi maladies oyo ekangi yo ekoti pe na nzela ya ba mauvais esprit na nzela kozanga kotambola na omoko alors ba conséquences nango eza plus peuple de Dieu otozo benga bino tozo ebisa bino nzamba sunga yo ndenge zolanda biso en tout cas lobiko na vous mezwami na oyo zolanda ndenge obenga ndenge po okuta na biso na nzela téléphone to tinda bakisi okozala vraiment béni autre tu vois papa France et ça le plaisir et pas ya Sims Delphi na kata Suisse et Queen Nadine Iget Kandolo Iget Kandolo na mon vieux héritier voama. Conséquence au bout koyoka et pas d'autre à fond concernant hémorroïdes sur femme. Et ça le plaisir à ma casse pas Bernard Bissalo mon boss ou Weston Chivundo casque tonnet to moto pamba babi les vieux propres héritier voama. Na bossente mon vieux patou qui a ma lumière à lemba. Babi siko bob s'est préparé. Bon, c'est préparé pour tenir compte. Il y a des signes. Oh, tu vois comment on a quatre hémorroïdes sur femme. Tout le monde ne pas d'autres à Fonso. Comment on peut prévenir hémorroïdes de on a vu sur base. Merci. Signe et pas il y a basi et belé. Alors. Naninga loba mimi ka ke conduite na yo moko nde mutu pe ko sala ke bangongi bazaka sauter atoza na poto bangongi bazaka te po bakima malili te wana na lobi conduite na yo mutu ko sala ke bangongi bazala te na kati ya ndako na yo atoza na poto bangongi bazaka na bango sauter mais na Afrique awa il faut kopesa ka ko bomaka kopesa kisa bangongi il faut la na mosquitaire ponini yo moko za ko éviter que na koye na malaria te. Alors, nanzela pe hémorroïde c'est la même chose. Ndenge tolobi de na kina kaya spirituel ezali ko tambola bien, na kaya nzoto pe ezali na ba ordre oyo il faut au sala. Alors, ba sini na mwezalini. Maman, tant tolobi déjà que hémorroïde interne ezali ba pota. Alors ba pota na ezako toucher déjà ba partie nyonso ya nzoto. Ce qui ba sini déjà ozoka déjà estomac, tension komata, kokita. Et là c'est déjà que bapota ezaona na kati estomac yango ndi mtezo sala tension ko mata ko kita na ndenge na ngani na tretaka soki oyelinga échographie balobi no ke ozana tension ozana estomac ngana yebide yake a source nango eza hémorroïde alors na obanana ko takene hémorroïde ti na bomi bapota na ndenge ngana tretaka ngo pe atande na oloba na TV so oza médecin traditionnel naturel limbisa ngai okoyi koyiba mayele mais okoyiba kisi na ngate po na yebi ndeni na salaka alors bapota na pe soki ezali susu na kati ya ba intestin michopo yango ememaka ba typhoïde bo bakata michopo nyonso ngana yebi ndenge ni na sisaka bapota wana na kati po na déterminer typhoïde wana po michopo na ezonga normal bapota na pe yango ka mutu ekendaka tina kati ya ba trompe oyo monaka ke ba trompe ekomi bouché ou be ba trompe ekomi na ba inflammation mai ebimi nyonso wana ezalaka ka du na kati ya ba hémorroïde wana yango ndi mutu esalaka ba gonflement ya ba trompe esalaka ba trompe ekomi na ba inflammation ya ba myome ya ba kyste nyonso wana ezalaka ka du na kati ya hémorroïde ba pota na pe yango ndi mutu esalaka matrice na yo ekomi mai ou bien nzoto no ya mwasi eza mai po place ba pota ezalaka ekomaka glissante c'est-à-dire moyen ezala fermé ezala te ekomaka ya kofungwama ba pota wana yango ka nde mutu ekota pe na nzela ya ba veine o to bengaka nzela ba thrombose soki une fois ozo salela
ba diamba ba drogue ozomela ba masanga et biloko wana ekina kozokisa pe na kati ya nzoto. Pourtant nzamba azopekisa yango na nzela ya Bible nzamba azazoba te po akela yo ayebi déjà biloko nyonso wana ndenge na sala yango asala yango na ndenge oyo oza ko utiliser yango te. Yo oza ko utiliser yango na ndenge mosusu par rapport ya oyo ye asalela yango. Alors bapota wana yango ensemble nango na ba maladie nyonso oyo bakozona na kati ya nzoto soki bazioka maladie yo mwasi bazio maladie na kati ya nzoto ozala maladie boyebaka ke origine nango ezali hémorroïde. Ngaka nde mutu na yebindeni na ko traiter yango. En tout cas soki mutu mususu yebi ko traiter yango au traitant na ndenge nga na traiter yango mona ba résultat te bo mona ba témoignage na ko jamais ko leka na TV poni to la témoignage poni ni médecine traditionnelle naturelle eza ba te belé ba kwara na ngote ba ndimela ngo te. Alors et pourtant yango ndem tezali source pe origine ya ba traitement nyonso voire même ya mindele poso totali ba kisi nyonso obino bo monaka ya mindele ya ba comprimé et outi na base ya plante et outi na base ya racine et outi na base ya feuille o bango ba transformer yango moderniser yango pour lelo bono komela soki bobo yango ote yango ezalaka verde et ba mela yango ezalaka bololo même ba kisi wana ba comprimé soko yango tyango na munoko tyango na mayi okomona ngo eza bololo mais ba koma ko masquer yango na nzela ya comprimé pourtant o cheka bobu eleki na mungongo moyen au sentir bololo wana ezate de même pe biso pe toza ko sunga mapoto sala yango. Alors yango ozomona ke tant l'extra témoignage pona ko zongisa croyance ya africain kolobaki tala place oyo nini lobiko ya biso eutaki na originalité na nature o lelo mindele pe bazo salela bino pe bazo zwa pe résultat ndenge bino pe bo se confie nango mais bozongisa makanisi na bino na ba maladie o msusu bozo zwa suite na ngote tozo bondela bino te mais tozo expliquer bino poni ni boza na idée siko na nzela ya bapote ya libanda donc bapota nyonso nazoloba nango bien na longoli pota moko te bapote ya kati na lobi déjà bapota nyonso ya libanda yango mona o poto na zango na likolo sala 15 elongwa esilaka te ekawukaka te ngai mpo na nga nayebi ke ewana eza déjà hémorroïde externe. En plus soki longo na pota na nzela ya nzoto ekendaka fois même na nzela ya voyager en mwasi omona mwasi akomi na voyager na ye même na ba lèvre ya vaginale na ye okomona ba pota ba bibon biloko na nyonso na batali sida ezate mais balobi ke ba poto ezokauka te nga na yebi pourtant na mona déjà ba pota na yebi déjà ke euti eza déjà na kati yango elakisi libanda. Alors soki ba pota na pe ememami na nzela ya nus ou betango mwasi azosumba ozo sala toilette toloba poso tolobi muso sumba bo excusez biso bozana bana muso bo mona ki ate docteur a dépassé mon langage mais eza musana na biso po biso vraiment toza matabu po to mona ba nzoto nyonso yango mona etinda biso pe toloba eloko nyonso to omona. Alors soki omoni muso toloba émission moko bo ebekisa olibaku na ndenge ya bonzambe limbisa biso toza batu mais toloba ngo te pona ko finga yo toloba ngo pona ko sunga yo po muso na terme muso yo ko comprendre te mais na terme muso ya lingala o comprendre. Alors pota tango ozo sumba pe makila donc wana ezo lakisa déjà que na kati kuna déjà oza na pota wana intérieur mais extérieur tango musu babimaka muchopo ebimima nyonso en tout cas komi tungisa mate wana vraiment ezama hémorroïde biso to kataka na biso te po bato bakataka na lobite ke basalaka mabe basalaka malamu po bapesaka pe bato musu solution mais à la longue ebebisaka pe susu ba force ya mwasi ube ya mobali tango bazokata nus nisu basala ngo po bakata te basala ngo nde po bapesa kisi po ezonga normal nzambe nyonso asala elobi ye moko banda mokili alobi asalaka nyonso complet donc eza eloko ya kolongola te ya kobakisa te donc yango wana ezolakisa biso ke hémorroïde interne externe ndenge ozala ndenge okomi en tout cas na bondeli yo te po obenga mais natalisi yo nzambe asunga yo po mususu onyokomi mingi na bato pe bakosi yo na bato pe balio bambongo na bato yo moko milesi mbongo obenga okozwa vraiment solution. J'espère que et ça le plaisir pendant mon vieux bonhomme ma bien là na parti à Londres na bossa inte mon vieux Simplice Lema babi siko na mo otokota siko na moment où est kir hein dans moment où est posologie comment tu peux se traiter Docteur Alphonse expliquer biso kir concernant hémorroïdes sur femme awa penda bazwa ngondeni nazobenda mimi matoi po esala biso pe soni mingi bino pe bofinga pe mingi
que ba mesure na bino ezalaka traité te ba milangi botiaka ya ba agua mine ba eau pure bolokotaka en tout cas lokola ba mama o batekaka ba kisango na nzela lokola ba mama batekaka batangawisi milangi misusu ezalaka traité te non ngai awa na yebisa bien mi naza société naza entreprise naza hôpital naza docteur malgré tout obenga ngai adresse na ngai ezanga eza donc kozala kuna obanga te ponga na banga maladie te maladie yebi ngai pourtant kaka mutu maladie abengi ngai maladie yemo abandi ko banga bien ba obenga nga po balongola ngai pa mutu oyo maladie yemo yebaka déjà quelle que soit maladie ndenge nini alors na kopesaka conseil na bike kisi tant bomona ngai mindeli za comprimé soki ba mindeli ba yeba ke boko yo ko melango sute po esa eloko te ba lobano te ko melango na mai ba lobano ka melango ka bongo po so melango ka na mai yebanga to melina 1 litre ndenge ko lokuta na 2 litres kuna kata libumu esanga na 2 litres koma 2 litres na kata libumu pe bandi ko sam sana ngo de même biso ndenge to zo sous 1 litre to chekisi to pesio to bina oke ver moko melana tongo ver moko melana poko eza même mesi o biso to calculer poni ni réaction to yeba ndenge ni kisi zo tamona nzoto na yo et mingi bayina bango koko relaxaki ndenge biso pe ba mama msu balaxaki biso to bakisi sous maele ya kotanga to yate na TV apoto obetila yo ma solo ebele ba théologie ba pratique ba kombo moko boepo intimider yo omona ke o ba kombo ya tautologie ba kombo ya médecine po e o yate problème na biso ezali ke yo ndenge omona ba témoignage oya toza na site internet ya centre de la France toza na YouTube na biso wana AL Pro okokota omoni biso uniquement to sala musalo ba témoigner eza ebele pe yo pe oningo zana uza témoignage mais kisi na biso loko eza moderniser lokola bino boyebi na Afrique awa tomito molate toza na poso ya mwinde toza mite ya mabe tolingana na biso te mais nzamba sunga biso bolingo ekota po tango na osala musala oyo soki ezalaki na ba pays oyo eza développé pour ma Europe tala bakoya bazwingi yo basali yo makambo nyonso pe batuni eloko nini yo lingo sala pe bapesi yo makambo nyonso mais biso pa biso soki tolinga to pesa bongo aonginda na famille na ye mais za pona bien mboka eza pona mutu musupe azwa o pe azokoka pe ko seka par exemple yebisanga neto sengi par exemple 1500 pona kobota ou bien $1000 pona kobota mais soki kuna côté ya mundele basengi $4000 $5000 obimisi pour confiance mais ok to zipete mais amso au père biso ya $1000 mais na $1000 on a ka yo muto zo bendela nga de ya calcul et akobonga to d'après yo olingi kisa ndenge nga zo sala ngo na tanda ngo ka boyo yeno zwi na yo ok na yo pe oboti na yo esili po na sima pe ya kozwana pe ozape un grand otika jamais ko benga kuna bakiti ezangaki kuna ba pareil bo na zwaki ngo na poto tika na tindela oponi no bongisa hôpital otika la jamais ingratitude des épans biso bolimbisanga vraiment de na oloba na finga binote je dis ce qui est vrai na kata médecine po bandana bandi médecine oyo na okende awa na Angola 15 ans na traité batebele misupe bo landanga wana bobika mais misupe boza ba irreconnaissant ti lelo msupe à l'époque msupe zaki na mbongo moya moké mais ozi ko bota mais tala ko bota za chose facilité ce qui bomona yango moni mutu nyonso tanga mona balexaka témoignage ya kobota il faut bien un magicien pour ni ayebi dia ki ezaka très difficile mais et pas nanga comme je crois na nzambe aza mokeli na yebi ki eza facile pour yozwa na ndenge na oyebisa yo alors ko banga traitement na bisote na musika kiri na biso ezalaka vers demi vers na tongo demi vers na pourquoi ndenge to modisant to zape na bakisi oyo ya ndenge ya suppositoire ya ndenge ya kobaka to loba na lingala to za bakisi msuna ndenge ya ko purger pona ni ko vider ba pota wana na kati ya nzoto do bakisi mo ezali oyo e ko intimider yo te eza normal eza normal pour na mwasi toza pe na kisi msu ya kotia na kati ya vagin ya mwasi suppositoire mais ya ndenge ya bukoko so batie mona ekangi sexe na après avoir ko traiter hémorroïde wana donc sexe ne zogi vraiment na elengi yo mo yoki ma elenga ki mo po eza na basi msusu na kati ya hémorroïde ninga zawo no la ndanga aversakate ayoka sentiment ki mwasi te donc ata ba osala rapport na papa zo kotisa peni bien des heures du temps mais hier zo ganga mais au contraire ko ganga wana ezaka pour embrouiller situation ya cerveau ya papa pour papa yoka plaisir mais au fond yemoko ayoka plaisir te aversaté pour na sina traiter en mingi
alors yango na yebisi bino vraiment place yo zali nzambe vraiment apambola yo ndenge olandi biso asunga yo po batu mingi pe bayaka na hôpital bayaka na volonté na bango te bayaka nde na volonté ya nzambe nzambe nde mutu atiaka atushaka bango na cœur ke baya yango tolobaka na nzambe oyo ya mokili ya solo oyo atindi biso tolobela yo kiri ezali complet na mpoto tokotinda kisi okozwa kisi na yo na nzela ya bapota soko omoni ke bapota okolakisa biso tindeli biso ba échographie na yo otindeli biso yango na ba image na biso tokotala tokoconsulte yo complètement ndenge oyo mosusu yo s'attendre te pour ceux qui pèsent peine eloko oyo mosusu yo osalaki tosolola entre nous les docteurs na yo eza pe secret mpa na biso alors nzambe apambola wana oyo oyoki na ndenge yo okomi limero na biso ya telefone yango nde moto eza adresse plus sûre pour un mosusu tokoyebisa o tozalaki na ogenda tolongwe tozalaki na mabord tolongwe tozalaki na bourachera tolongwe tokomi awa na bca nyonso ya mosusu tokoyebisa yo kotambola mais na ndenge ya moto aza organise soki olingi okende mpo na docteur otinda moto bazwaka liboso limero yango nde moto eza adresse fixe même na poto soki olingi okangaka ya moto kaka limero ya telefone na ye ata bwaka yango eza enregistré na kati ya ordinateur baorapele kaka na limero baoyeba deyaka identité na ye nyonso yango omonaka bato oyo bazalaka mabe bazalaka soki asali limero abukibuki abwaki achange adresse mais biso tozali na balimero na biso wana 200 00244 Angola toujours malgré tout bomoni drapeau États-Unis RDC Brésil mais toza na Angola oyo eza mboka na biso mboko nzambe apamboli biso tosala mosala malgré tout toza na kati awa bon tozali 00244 921 06 85 41 wana ya numéro nanga 1 naza ba numéro ebele alors numéro mosusu ezali 923 26 46 92 et le reste ndenge okota na YouTube na biso AL Pro en tout cas kozala choqué te po omona mosusu bamateya mosusu ezali wana toloba bêtise mais toloba bêtise te mpona kofinga bato mais toloba bêtise mosusu mpona kooriente mutu mosusu mpe ayoka po mutu mosusu mpe ayebi français te ayebi ka lingala mutu mosusu mpe abotama yanke ifo ayoka mpe na balangi nyonso e okozwa balimero mosusu wana obenga biso ube soki obengi kaka na ultima hora ya Angola awa epa ya ndeko na biso en tout cas akopesa yo azala ne mutema malamu aza ne mutema mabe te malgré tout yoka ndi mutu kosala ye mutema mabe mais ye aza na yoka bien musala ekeleka bien obengi ye en tout cas akopesa limero na biso soki omoni ke na s'intéresse na ye avokoma eza problème te toza en famille tolingaka yobika po eza mbongo na oka te mutu etinda biso toluka ngo po yobika te mais tolinga nde yo oza na place directe ke okende ko gaspiller bambongo ebele tango okome pa na biso okomi kolela ekosala biso pasi yango wana eloko na koyebisa biso. Ok, merci. Tokomi penda jusqu'à la fin de notre émission. Bino bauti koyoka ba contact ya docteur uti kopesa apesi ba contact na ye obenga penda pona ko se renseigner lisusu concernant maladie hémorroïde. Mais bravo question soka pardon. Hein? Docteur, à part hémorroïde ya basi autre traitement de maladie à part hémorroïde ya basi eza ma maladie ebele na tretaka ba maladie tellement ebele po tokoka koloba ngo nyonso te par exemple hépatite na tretaka typhoïde na tretaka hémorroïde wana na tretaka stérilité na forme nyonso oyo libuma mwasi ezo déranger kyste fibrome nyokankau mwasi avortement ezobima pamba azokoka kokanga zemi te mwasi sexe ya kofungwama mwasi do bacomplication nyonso oyo ezaka na kati ya nzoto ya mwasi tokei do nyonso oyo eza na kati ya nzoto ya mwasi na tretaka alors bamaladi mosusu ezali ebele mosusu tokotanga yango te bathrombose ya po ya makila donc eza bamaladi ebele mais le reste esengaka mimi yo moko obenga mpo ose renseigner mpo ngai nayebi maladi oyo oza nango te obengi biso soki namoni ke naketaka yango te en tout cas naza sincère naolobeli oke non oyo wana vraiment en tout cas nayebi te naotraite te mais soki namoni ke oyo wana eza spécialité nanga surtout na nzela ya bakobota erataka te na nzela ya hémorroïde en tout cas kota mobali kota mwasi na rataka sexe mobali etelema te ya mwasi en tout cas wana erataka te wana baspécialité yango wana kaka nakoyebisa bino. Ok, merci docteur. Merci na yo pe maman journaliste kombo nani? Silène Bofeta. Silène Bofeta bon nzamba sunga Silène Bofeta
po ndenge bomoni ndenge pe bomoninga tozaka musala tosaka to panza sango po yozo lobiko en tout cas ezaka mo ba coup de chapeau jalousie ba ezaka nango te po musala nyonso to sali nango ka nzambe. Merci. Okay. Merci à tous les membres qui me suivaient. Babi, bon continuez toujours à s'abonner à l'émission de la Ultima Hora. Na bosanité wambote na ngaya suka na kope c'est pas Sims Delphine à partir à Suisse. Na bosanité numéro 10 Xavier Lopez babi mokonzi mboka sans penza mora fort. Merci à toi mon ingénieur Todo Bravo. Merci à tous et j'en profite aussi de souhaiter joyeux anniversaire à ma belle concert Choucha Lumière d'Angola. Babi, profite bien de ta journée ma sœur. Bonne fête à toi, que le bon Dieu te garde, te comble. Babi, Yamala Mouebele Komelayoa. Merci vraiment. Merci à mon vieux David Loutete, Babi, à bientôt déjà à Angola. Mon vieux Sibo Sadi, là déjà à Katia Luanda. Babi, merci à vous tous qui me soutenu aussi. Donc, mon vieux number one, le bijoutier. Na Babi, papa Angaza, na Kinga Nakle. Kinga Nakle, Babi, j'ai pas aux alliés. Mbote c'est pas moi na ngamoko eskaza ndako gérant sila babi wana penze ya mama quoi champion boyka na bosa inter partia ki bokolo na bosa inter soch tata ki bokolo na bosa inter mon vieux le sénateur Paolo Todilo babi tokutani à la prochaine émission les